topesa merci na Fachi Beton na lolenga tosala bongo musala na vision na ya kitoko azana yango ya kotonga mboka akanisaki pe banda kaluka banda kaluka bavanda bongo panda temps ebele bazalaki bongo enclavé na yango batongeli bango pont Lubudi pont o esangisi bongo Ngaliema na Selembao mutu akouta na Ngaliema akokende Selembao na pete oyo pa akouta Selembao akokatisa bongo popo akende Ngaliema na pete nyonso tu pont oyo boza komona na kala soki mbula ebeti bandako nyonso to eza nzinga awa bakodinda nzele kozala te me kasi lelo na vision bongo ya Fachi Beton akanisaki bongo a désenclavé bongo commune ya Selembao na commune bongo ya Ngaliema quartier Kaluka basepeli makasi na yango topesa bongo lokumu longonya na entreprise Aron Sefu oyo ezokotonga bongo po oyo na mayele penda makasi population Kaluka na oyo ya Selembao bazangaki maloba te bolanda. Comment on a eu Baudouin Matouba? Tozali awa na Landu, Selembao. Na pont Lubudi. En tout cas, papa, tozalaki na beaucoup de difficultés parce que pont Oyo et Oumeli Mingi, bana 2017. Na 2017, on a un pont Oyo et ça a 1 mois. Tu vas continuer en 2019 et ça a sous 1 mois. Mais tu vas en 2022, papa m'a compté béton pour aller au téléména, à télémi, à bétimer ça. Le bon qu'on a mis ça, le biquet, c'est comme ça, pont Oyo, fossile là, est terminé à partir d'aujourd'hui. Tout le monde qui bat le moutaya qui a été ils allaient premier ministre. Calamité, tout le monde est présent des républiques qui ont aïe. Mais tout le monde y pont, ils ont aucun à partir présent, en tout cas, tout ce pays ming n'andenge, makamu salami a bien, nakati ya Selembao, grâce à mon continent biso béton, Fachi Beton. En tout cas, la Sengeka merci. En tout cas, la Sengeka papa merci. Aoumela, a continuer à ça bamisala n'engazo continuer. Na tous appels à besoin ya ba 144 territoires wana. Tout ici la ponte il est comme bien biloko ya bana ya Congo balia bien bana Kisasa ba vivre bien ndé toza osepe tozo luka. Merci. Mbote ndeko journaliste. Awa tozali justement na commune ya Selembao na commune ya Ngaliema. Et pas ba osala pont ya Sika. Oyo osala que traverser à la fiable entre les deux communes. Ba difficulté des aïe bosso a pas pour ça. Ah, c'est une catastrophe mon frère. Catastrophe. Donc démesuré. Donc moi quand on rencontre on ezate, donc il va que c'est une catastrophe.
Ah, ce que tu Papa, vous avez ma félicitation. Hein? Vous avez ma félicitation. Vous avez un développement en Boka. Pour parler de développement en Boka, il faut qu'il y ait un débit. Vous avez un débit et développement en Boka. Donc il n'y a pas à mesurer. Donc nous souhaitons qu'en tout cas, l'initiative Oyo est là. Non seulement à mais à contraindre surtout à la République. Parce que les Congolais, les Congolais sont mingi. Merci beaucoup. Oh, merci. Bote baba. Bote pas journaliste. Comment on a papa Bosco? Vous avez rappelé moi la carte. Na moi na kaluka, na bote na kaluka, kolipe na kaluka o. Et c'est pas difficulté ni vous avez en place. Difficulté to na kata kaluka papa, kaluka za quartier moko et bana depuis 1960. Donc eza quartier moko ba malueka, ba sangamamba et fongama la sima, mais les kaluka na développement. Mais kaluka développement zate. C'est la mala mozalité, po ya mala mozalité. Courant ya malamu ezalité, nzela malamu ezalité. Moto ko mona papa ya mboka, mwana ya mboka. So so simandako. Aleka na musika te. Depuis 1960, mbala liboso président de la République aya na kaluka. Ezali papa so ki sere de Fachi Beton. Donc ninga za wana na kaluka a obeta ne 100 ans. 100 ans na kolongola ye. 100 ans na bato bakufa, na bazana bomoyi, ba koloba ko bundela ye. Aza donc incroyable. Le président moto ko na président moto na kata mboko yo. Aibi sous sa population, kamite na kalko po aussi là, biso na selemba na kalko to komi diakona, to komi eloko moko. Na ko kena semana so kwa nga 500 francs, na so pla taxe 200 francs. Tel a poka bazo tonga au pont depuis 1960, na to mona pont oté. Mais papa na biso Félix Antoine qui serait Chilombo, accepte so pont oyo. De angisi biso na kaluka na selemba. To ko batu moko. Donc na to mona ngote na bote na kaluka wa. Na ko na kaluka na mona makamba boyete. Kamite to comme la courage bien. Kwa bezo pena bandako nzela pe bezo kota na kaluka prince makadam makamu sezo kota na kaluka na to mona ngote ndenga zana ofana na 100 papa na mito na zo babo oya ko ngana koma fachi na ko liswa eta mini na ko lia e donc kanda babe na mona président boité azo ko mikidisa comme aza comme simple comme bonjour hein azo tembla pe azo tembla mama kasi na nzoto chapeau na moniere kamo kakina ye simple comme bonjour. Donc, mbala liboso depuis 1960, tout le monde est président de la République à tourner à Kaluka. Bakasa vous baleka ba côté na Kaluka te, Kabila le père à côté na Kaluka te, Kabila fils à côté na Kaluka te, mais papa na so Fachi Beton à côté na Kaluka papa. Tourner sur ma casse. Donc oya ko mekana papa to relier. To relier. Bafana na bango, baza ko zinda 2023 ya ka Fachi Beton. Eza mutu sute 2023. Bam atena kangi misuboy. Atena kangi misu bo na nokona so ka Fachi Beton atena kangi misu. Donc ni abana bakomanzela azana victoire azana concurrence azate onga bonga bo nada donc yeka Fachi Beton. Merci papa.
Kombo nangai Masamba Trésor. Naza mwana Kaluka 100%. En tout cas, eza pasi ezalaki tangu na biso. Poto katsa kaka poto ya ngambo ya Selemba nyonso pasi na pasi. Donc lelo tozo komona misala zo sala mapo Prince makamu nyonso donc tozane sengo pona ba mama baleki bilenge banani tout. En tout cas, te remercier président Nabiso ya jeune garçon Fati Beton. Aou mela na ngwene na yebisika azali. Aou mela apesa biso makanisi nyonso oyo azanango projet nyonso na Kaluka eya. Po tolongwa na bawumbu oyo nyonso ya passe ya difficulté ya transport. Ya bawenze ya makamu nyonso tout tozanango bosenga ayo kala biso mawa. Mosala en tout cas ezokende bandeko bazoko travailler butu pe moi ozoko mona par-ci par-là bazoko sala butu moi bazoko lala te bazana souci ya peuple po basala donc présent na biso azana boyambi azana bo kesenité aza papa ya papa tala prendre ndenge zoko sala mayoka machine ndenge zoko lela ba travailler bebo à l'aise awumela. Oui, nous sommes précisément dans Landu, dans Ngambu ya Selemba sur rivière Makelele. Donc précisément esika au pont Ezo Salama. Ok, merci papa. Okoki koyebisa biso kala nesika oyo ezalaki ndenge nini? Biso ba difficulté ezalaka vraiment ya makasi oyo ezalaka makasi sur rivière Makelele. Oyo banda tango ya Kasavubu, tango ya Mobutu, Laurent Désiré, Beto na Kabila. Et puis toye lelo oyo na ya Chichi Fati Beton, on a aussi bien les visionnaires du Congo, au Aye, Gola Moussa, africain Nyosu, au monde Afrique, ba Congolais Nyosu. Difficulté na biso ezalaki vraiment ezalaki makasi o ya rivière Makelele mai o etonda katango nyonso o moya ko traverser zate ba érosion zo salama e ba tuboni mapongo zo bukana ba bazo ko kufa donc difficulté to zaki nango yango ana vraiment ya makasi ya mutu ya vraiment on a koloba yango wana zo ko ba image o mona ba école etondi ba mai ba mapongo e bukani voir ngala zaki na so ina veni kabina zaki na moi ram na ngamo ko ona sombaka mais ekenda na mpula donc ba difficulté to zaki nango yango wana vraiment merci papa. Awa société Aaron Sef mwana mboka ole azwa mbongo akima na na ngambo ya Brazzaville azwi mbongo wana azo sala musala pona bolamu ya bana ya Congo. Aaron Sefu aza jeune garçon azali pe oyo ko ozwa mbongo akena ye mais akaniseli bolamu oyo musala oyo ndenge zo salema ndenge yo yebeli ozali notable vanda ngambo nana niveau oyo yango ekomeli yebisanga changement nini oyo mona musala oyo ba journaliste balekala bango ebele mais aussi vraiment tuna vraiment oyo ya munene ya capitale o ba très capitale nalobaka ba question il faut ça ba réponse yango exacte ce qui ba réponse exacte c'est que tona correction de ba journaliste baleka mais yo yaka toujours na ba question oyo ça vraiment valable yango naza pour répondre yo alors ndenge nazo benga ke président Félix le visionnaire du Congo o ayeko la Moussa Kaluka na Selemba apesa ngo valeur pe je crois bien ba suivi na ye azana gouvernement yo apesa bango coup de chapeau alors pour Aaron Sefu mwana mboka mwana Congo en tout cas eza mingi parce que nazali vraiment oyo na poli vraiment awa na kata la Selemba 80 et puis naza présence de femmes saji ya Selemba pe Kaluka eloko moko ya kokunga awa ezate Aaron Sefu azali moto oyo azosala musala na ye to mona ki na ebandeli ndenga saki musala na temps o wana
oyo à l'époque na ndenge akataki mission oyo ke même atikalaki na balitige ya baingénieur na ye mais ntango aye korenouveler contrat na gouvernement ya Fati atalaki oyo mwana mboka alors c'est que Aaron Seff aza visionnaire du Congo azolanda idéologie ya président de la République aye koreprendre mosala na ye ye mpe tomoni na bajean na ye bafutami tomoni ke mosala ezosala mabutu moi naza mwana lanu na mwana kaluka nazoloba exactement nayebi te soki nanga kodétruire to adémentir alors mosala yango ezosalama Aaron Seff coup de chapeau na yo papa coup de chapeau na baingénieur na DT coup de chapeau na papa Deli coup de chapeau na ingénieur Liker baingénieur no nyonso na batravers no nyonso nga nasalaka awa te mais naza koloba bolamu atake mwana ya kaluka mwana ya selembau nazoloba bolamu oyo bososiété oyo ezosala ntango nyonso butu moi malgré biso oza pembeni ya pont tozomona butu moi mabanga ezobwakama mosala ezosalama e tozomona mosala esalama siko tokoloba su nini mopaya koloba akotemone nini ngai moko mwana landu ngai moko mwana kaluka nazotemone société Aaron Seff na mosala kitoko oyo azosala coup de chapeau Aaron Seff mpe Aaron Seff azalaka ntango nyonso après une semaine deux semaines il faut aya suivi akosanga na ba-OVD contrôle technique asanga na bango nyonso mpona suivi wana baingénieur na ye eza ndeni bosali awa mpona boye soki erreur baprojet erreur wana en tout cas coup de chapeau na Aaron Seff oza na idéologie ya visionnaire du Congo ya président Félix mpo azoleka bachantier nyonso po visiter kolandela suivi en tout cas Aaron Seff mosala kitoko vraiment malamu okangi oyebi otindiki otiekani obloke place wana elengaka luka selema matondo makasi mpenza merci na bakonzi mpenza basali misala oyo na papa na biso Félix eza esengo mpenza na mosala asali mpenza ya kitoko emonani na miso ya bato asali misala ya kitoko sango esi ekei eke mpenza partout na mosala azosala emonani na miso ya bato eza mpenza esengo nzambe mpenza pambola banga bakene esi baplace ezozanga zanga bakisa mpenza bakisa ya esengo nde yango wana mpenza na kwa azosala merci. Ok, nga mpe napesi yo merci mingi mama bayo esengo ya ndenge wana esengo ya ndenge wana esengo ya ndenge wana na lola ya solo esengo ya ndenge wana esengo ya ndenge wana esengo ya ndenge wana na lola ya solo aleluya oh yemba aleluya aleluya na Yesu Yesu elonga nanga aleluya 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 na Yesu
Bon. Et voilà, tokomi na suka ya reportage na biso lelo bo sepeli ning bo moni to la gisi ba image on la bibo continuer bo ko commenter ba commenter qui na vidéo passée. Merci na bino bo continuer ko commenter puis bo continuer bo ko s'abonner na chaîne na biso bo ngana media pour to sel musala kitoko. To pesi biso merci na entreprise oyo ya entreprise Aaron Sefu en tout cas musala kitoko. Musala oyo ba besoin kitan mais tant Aaron Sefu et semi bongo pour oyo lubudi en tout cas et betami dada na ndenge jeté bomoni ndenge nini population ya Kaluka bomoni ndenge population c'est lemba ba lobby na miko ba beloko et salemate to pesi merci na Fachi Beton na musala za ko sala en tout cas na vision kitoko ndenge za ko désenclaver bongo ba commune belé ba quartier belé en tout cas nzelo oyo e ko permettre ba commune belé kutana Ngaliema na c'est lemba kutana à travers bongo pour oyo. Merci na bino bo continuer ko s'abonner puis bo partager bongo vidéo na biso na kutokuta le bongo na mbala sima. Bye.